namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bolingaka maman Hélène Mnitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi. J'espère que bola muki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa alamusi biso na makasi. Ndeka no lobaka toujours que kola kolamuka ezali habitude te, ko passer journée eza habitude te, ko bima kozo mapenda ko eza habitude te. Ya wana te ba toujours komitika na maboko ya Nzambe tata. Lelo toza bongo le 8 mars 2025. Le 8 mars ezali journée moko spéciale pona biso ba maman, journée ya droit de la femme. Ezali fête ya droit de la femme. Ezali mukolo oyo mibali ba pesaka biso droit na biso. Ezali mukolo oyo mibali ba pesaka biso liberté na biso. Ezali mukolo oyo ba mama mingi ba mama ba bundaka kuna na mboka ya États-Unis pour que biso tokoka kokoma na liberté oyo tozana ngo lelo, tokoka ko récupérer ba droit oyo biso tozangaki, tokoka koza ba droit oyo tozangaki. Alors le 8 mars ezali symbole ya fête ya ba mama elakisi ete tokomi na droit, tokomaki na droit ya kozwa pe ba salaire lokola mibali, tokomo mwasi azwaki droit ya komema pe train, mwasi azwi droit ya reconduire, mwasi azwi droit ya kokoma médecin, mwasi azwi droit na ye ya kosala musala ndenge moko na mobali, ndenge mobali asalaka ndenge moko pe mwasi azwi droit wana. Yango na merci mingi na bato babundaki etumba yango po biso lelo toza kosepela mois de la femme, journée de la femme, le 8 mars, journée de la femme, fête de la femme, et surtout biso ba congolaise to komisi yango fête ya eloko babengi liputa. Avant de kota na détail ya kosolo la pona journée ya lelo mois de la femme, lelo ba mama mususu batika kibiso deja bazana bon moite, ba mama ya mboka na biso Congo pe ya ba mama pe ya mokili mobimba. Ba kufaki po na bitumba te kasi ba kufi po ete batu musu ba privé bango vie, batu musu ba privé bango po ba koka ko vivre. Et nazo senga une minute de silence po na ba mama ya monde entier, et surtout po na ba mama oyo batiki bana, batiki mibali, batiki nyonso ba ote bango la vie na oto bengi munguna na biso oto bengi na kombo ya Rwandais munya Rwanda, ba Rwandais oyo bakangama na mboka na biso na este ya République démocratique du Congo, o bazanga na posa bazwa mboka na biso, babomi basi ebele, babomi ba mama ebele, babomi bana ebele, mwasi nda pesa ka vie. Nzamba sala ki mobali, nzamba sali mwasi, mobali ayaka na semence, mwana akola kana libumu ya mama. Kasi ba Rwandais baza ko panza mama libumu, baza ko bimisana mwana zana libumu, baza ko zwa bana, baza ko tuta bango lokola pondu na kati ya liboka, ba bomi mingi na kati ya mboka na biso. Biso lelo toza ko sepela la journée de la femme, journée internationale de la femme, mais ezana ba femme batiki biso, ba mama la biso ba congolais, ba mama la biso ba congolaise, ba mama la biso ya ba mboka pe mususu. Atape ba mama mususu ba kufa pe na Rwanda, bangonyo sotu baza ko bundisa biso te, ba mususu baza ba Rwandaise, mais baza pe ba victime ya mokonzi ya mboka na bango. Yango wana ba mama esika bozali, une minute de silence pona kokanisa ba mama ya monde entier o baza suna bon moite o batika biso lelo biso tozo sepela journée internationale de la femme, et bango baza suna bon moite na 51 minutes de silence, surtout pona ba oyo ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci. Ce que Zambano a liboso kuta na ngana kosenga na o s'abonner na Hélène Mnitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifie à chaque fois que émission ya sika yo kota na kati ya chaîne na biso. A to baka du vrai du vécu du quotidien. Yango to solaka awa na kati ya émission na biso ya Hélène Mnitu TV. S'abonner, ce ko s'abonner o ko regretter te kuta ba émission za kandinga na ndenge, tozana ba émission culinaire, tozana ba émission ko solande bonaza ko solana bino, tozana na ba télé-réalité, o kuta na e ko kuta ta eloko moko na chaîne oyo kosanini e ko se pelisa ndeko. Tebi ke tango passe ezalaka tango bisengo pe ezalaka. Alors lelo ezape na bandeko mingi oyo babotami mukolo ya le 8 mars.
joyeux anniversaire. Mbotama elamu, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Mbotama elamu, Mama Élysée Chanzel. Moi si ya mukuse ya talope azana mwendo ya ngolo. Mama Élysée, joyeux anniversaire à toi maman. Nzamba batela yo, nzamba pesa o mikole bele na se ya moi oyo. Abatselo ba mbula ebele likolo ya ba mbula oyo asi ya pesio. Mama Élysée Chanzel bato mingi boyebi ye, sokoza na posa komona ye to yebi ete oke na Château Rouge, na Dodoville numéro 34 si je me trompe pas. Soko komi wana na Château Rouge, oza na posa komona ye, soko moni ke ozo bunga komona magasin sika zali, kende bunga na magasin oto bengi wenze ya Gambela. Soki na wenze ya Gambela, bola kisanga epa ya Mama Élysée Chanzel, okokuta Mama Élysée, aza wana na magasin na ateka kabilamba, ateka kabatissu, ateka kamaputa, aza pe na motongi, aza kaka wana, aza pe na tailleur, aza wana, aza na couturier, un très bon couturier, azawana oyo atonga kabilamba. Osombi tissu epa ya Mama Élysée sur place, basali ni batongeli yo pe elamba na yo eza olingi liputa. Bato balinga pe moza sophistiqué, yo muto linga liba esala boy, olinga ka robe sala boy, ezongisa boy. Kende bongo epa ya Mama Élysée Chanzel na Château Rouge de Deville numéro 34 en diagonale na wenze ya Gambela. Okomona Mama Élysée azawana sokotika Mama Élysée aza mulaye mingi te, aza mukuse ya talo pe mwasi ya mwendo ya ngolo. Ngai Mama Elia ni tunasalaka musala na auto bing service traiteur la Providence. Avant to kota lelo na kati liso to continuer ko solola na ko tshela bino na service traiteur la Providence botala musala oyo ngai wa bino Mama Elia ni tu na sala ka par ko ya ko vanda ko so na bino na musala na ngai service traiteur la Providence na la bino yango botala après to continuer ma solo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, oh bon, outil comment on a wana ezali bongo service traiteur La Providence ya Maman Eliane Nitou. So ko na posa ko sala fête. Wala posa la fête na ezala kitoko, bato so ba koti na kati ya salle babi oui, traiteur pesa azalia. Mosala na bomoni eza ko daté de 17 ans. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Balambi lelo bolepe kaka lelo. Alors numéro na téléphone eza 06 15 31 69 90. Soko bengi Maman Eliane kozwanga ata so benga na WhatsApp eza yango peza ka numéro nanga ya WhatsApp. Lelo za mukole sengo toza ko sepela ya solo ba mama nso bana kati ko sepela bana kati ya sengo parce que ba bonga mingi pona soirée ya lelo ba kende ko bina esala ka bien mois de détente eza mabete ko kende ko ningisa mwanzo to ko sepela eza mabete eza malamu. Félicitations na ba mama nso surtout oyo ba comprenant mois de la femme.
journée na biso journée internationale de la femme oyo bachaka ngo motema te ke faut kolata liputa non neti ngai maman Elia Nitu liputa ezala première choix nanga te première choix nanga ya biema ezala ka robe première choix nanga ya biema ezala ka robe mais liputa lokola toza ba africain to botami to kuti ke bakoko balataka liputa ba mama maputa yango na to lataka maputa mais ezala vraiment première choix ya maman Elia Nitu te ba oba yebi nga vraiment ba yebi ki ezala première choix nanga te loko penze sali na lata yango mingi ezali ba émission na saka ba émission boye na saka bona tika ba mama maputa po ba mama ba sepela tout ça hein et mais botika mambo ko sona pona maputa botika ko bundisa ba papa pona maputa ba somelinga liputa te non ko soni sa molonga ni na wote pona likambota liputa liputa ezelo kote ezelo kopamba mama ozo bunda yo tango ozo bunda liputa olela te tozuna maputa to che yango à part tout yango de côté makambo ya maputa parce que journée na biso ezali journée maputa te biso moko ba congolaise to koma ko symboliser yango na eloko ba bengi liputa bo biso to zara bongo botama congolais oyo kelengi mingi na ba keso za mutakanda ko tala ngate po sepena o sepena na ngate so mo ko za fanatique révolté ko tala ngate ya mutamonte malikundu o mutamonte maketo en tout cas bo limbisa na yoki mo motema moto chauffage ezo la moto na tellement mukina zoma ya komela comme ça to continuer ko solola. Merci pour la patience, Nabino. Alors, pour te continuer, Nazoloba Boye Bandeko, en France, tout ça qui moi activité eza bongo l'ambassade. L'ambassade na biso la France activité moko eza wana. C'est vrai que tout ça na kati ba problème to yebi, tout ça na kati matanga. Matanga ça date de plus de 30 ans. Ndenge ba nguna ba bundisaka biso, ndenge ba yini ba bundisaka biso, ça fait plus de 30 ans. Matanga wana ezala kaka. Kasi toko se privé na makamunyo sotuti. Net le 8 mars boye, ba mama ba lokwa ba bokel bango machacha. Alors, pour le 8 mars 2025, toza bongo na ambassade na biso. Na ambassade na biso to bungisi milulu moko ezana na ambassade na biso. Pona kolakisa ete toza toujours na bomoko. Toza na bomoko, toza batako kabwana te biso ba congolais, toza bato toza ba tribaliste te biso ba congolais. Eza ndenge na biso te nzambi asala biso bongo te. Nzambi asala biso bato esengo, asala biso bato gentil pe asala biso bato ya koyamba, to yebi koyamba baninga. Alors pour la journée à lelo ndenge bomoninga na zabo déjà wana za ko se diriger vers l'ambassade, en ambassade na biso. Eza bongo bikolo nyonso ekozala wana lelo le 8 mars. Ba mama oyo basalaka musala ya kotonga tope ba papa bakoya ko exposer bilamba na bango maputa justement pona botala musala oyo bango basala ka tomona ke mwasi aza indépendante ba mama bakoya ko teka lelo bakoya ko exposer ba couturier bakoya ko exposer ba maputa na bango wana ba mama oyo basala ka suki pe bakozala wana et puis ba témoignage kozala toza na ba médecin oyo bakendaka SOS ba médecin oyo bakendaka na ba bunya na ba butembo na ba bukavu oyo bakenda ko traiter bato
ya Croix Rouge bakozala wana bakoya ko expliquer biso ko lakisa biso ko talisa biso makambo o bakuta na kana Goma tango bakendaka kuna na Goma nyoso tu wana bakoya ko talisa biso yango mokolo ya lelo le 8 mars bakozala wana le 15 mars le 22 et kosila bongo le 29 mars. Voilà pourquoi naza ko inviter yo ndeko oza ko tala ngai oya na ambassade na biso lelo et surtout tokosanga na bobi ngana za mingi mutu ya bilubu tokosanga na bikolo na bikolo soki otala ki bien komona ke samedi passé le 1er mars tozala ki bongo na ekolo o babengi Bandundu bande kona biso Bandundu basala ki bilubu balamba ki biloko bomona ki bino moko biloko oyo bande kona biso Bandundu balamba ki biso toza wana nga naza membre ya jury pona kotala nani oyo ekolo nini oyo kolamba kitoko ekolo nini oyo ko présenter biloko kitoko oyo kolesa pe bandeko kitoko. Donc pour la semaine dernière tozala ki bongo na bandeko na biso ya Bandundu. Alors le 8 mars toza bongo na Grand Kasai toza pe bongo na bandeko na biso ya Équateur bangonde bakosala makosa ya mukolo ya lelo programme ya ba oya le 15 na yebi na nte soki banani bakosala le 15 et voilà pourquoi nazo sala appel voilà pourquoi nazo ko benga bino bandeko nanga boko kakoya eza lokola masano na lobi ete ya solo toza na kati ya bitumba ya solo toza na kati ya pasi kasi babalisi bazo balisa bana bato ba soirée bazo sala ba soirée bato ba voyage bazo voyager moyen to a tout s'empêcher na kosala makambo mosusu ezate parce que vie ezo continue du jour au jour toza kosala nini toza ko vivre. Alors lelo naza ko inviter no pour ba exposition mingi ekozala mko ya lelo ba peintre ba artiste peintre bakozala pe wana balakisa biso bikeko ya baluba bikoko ya bachoko bikoko ya bakuba ekozala pe wana bomema bana bakoka koya po bamona pe na mboka na biso biloko oyo tozaka na kati ya mboka na biso oyo tobengi République démocratique du Congo. Naza kobenga na bino ezobanda tout le jour na 15 h. Donc tout le samedi jusqu'à la fin du mois na 15 h ce qu'on attend na yo oleki wana oye otali osomi pe biloko kolia eza kotekama 30 € par personne parce que ozana biloko ebele oyo okogoûter spécialité ya bikolo nyonso biso ba congolais to sangani to mesana pe ko sangana tribalisme ezaka biso ba congolais te toza bato Bandundu basi baleki Grand Kasai ekoleka lelo Équateur ekoleka lelo Manyema ekoleka mukolo ekoya bato boye bakoleka biso ba congolais toza ba congolais toyebi ke biso ba congolais na tango akala tango tozala kana président Mobutu maréchal paix à son âme biso ba oyo bana Zaire okomona bozana ndeko na ndako bino boza baluba mais ozana camarade no ya muyomba koli na kati ya ndako na bino paix à son âme ya Jacques Nangai lelo. Voilà, et ndenge wana paix à son âme. Okomona ndako moko boye baza bangala me bazo kolisa moto Bandundu kaka banani ba camarade parce que batalisa biso bolingo tokola na bolingo totika te monguna oyo azoya po abotola mboka azwa mboka na biso Congo bandeko au jour d'aujourd'hui tokoki kondima teke mokonzi moko aya kozwa mboka na manduki parce que manduki yango nde bomaka bato tokoko kondima makambo wana te makambo elekaka na 1996 97 96 97 tokoki kondima yango lelo te na 2025 tokoki kondima yango te na 2026 soki olingi kondima makambo bongo obetela monguna obetela rebelle maboko ya kozwa mboka seki ennemi ya congolais eza kaka yo moko seki yo moko olingi mboka na ote parce que moto alingi mboka na ye akoki kofungolela rebelle porte te akoki kobetela rebelle maboko te soki moto alingi Congo akoki koya kozwa mboka na mandoki te soko olingi Congo okoki kozwa mboka na ndenge minduki te parce que oyebi ke ntango okobeta minduki okoboma bana Congo okoboma bana Congo soko olingi kozwa mboka ya Congo ekoma makambo ya élection mokonzi fo azwa mboka par les élections lelo toza na président Fachi Beton soki mandat na ye esili akolongwa toujours par les élections ye azoki pouvoir na élection muta akolongole pe kaka par élection. Alors bandeko tokosana liboma te totala na bikolo te
o ekolo boye te tokotonga mboka te tokobebisa so mboka na biso makasi tokobebisa mboka na biso makasi tokobebisa avenir ya bana ya lobi tofungolela monguna satana porte te tofungola porte ya Congo te tokanga nde porte ya Congo po monguna akota te soki omoni moto alingi azwa mboka na manduki abengi rebelle seka lingi te seka lingi ngai te parce que ti aya kozwa mboka elakisi ya koboma bato ebele po akoka kozwa mboka alors soki olingi mboka il faut kozela ti ntango ya maponami soki ekoki maponami soki ekoki bakongole bakopona mokonzi mosusu po ete manda ya président Fachi Beton ekozala esali nini esili wana tokozala na kimia. Alors boya na ambassade conférence eza kuna na ambassade ezo salama yaka okoregrete te okosepela po koyoka makambo oyo nano oyoka te okomona biloko mosusu ntango mosusu omona nani neti bikeko bachoko namona yango kala ya bakuba lelo na koprofite na saa nini namona yango lisusu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba anubenishaneni bana betu bonsi boka mata bipwepwe. À tout à l'heure. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.